Capage TV. Capage TV. Nalela Gauthier nangai, mobali avi nangai, nalela bele nangai, papa avi nanga. Gauthier olongolanga na pasi okotisanga na lola, osilisa ba pasi avi nangai. Mon Gauthier, Fumi a te logé dans un coin de chambre et salon. Ne pense pas qu'aux la heureuse. Avivaka déjà na madusune a mikie. Tourige, Nderonayo, 3 jours, oui. L'avion du maître, l'avion du boss a s'envolé. Oui. Sans maître à Koumba. Oui. À s'envoler. Allons oui. À quitter. Allons na phrase na go kende mosikate na go suka na victoire. Turo yo phrase na go kende mosikate azana mangwele mutu akala. Et loro oyo ezali ko bangisa bato. Eza parce que projet na yo na wanted eza verbal. Mais Fabrigazi moko ba projet oyo ya signaka na bato. Eza la rédiger. Et yo siko ndeza verbal bodo ya Beckham pesaka bon. Parce que ningo yo kabanze ma Patrick Beckham, ça te fait comment? Non mais sur on appli moi. Et ça l'a bien, moi ni biso toza bato to ngaba mélodie soko kapena mélodie sentir que ya yazo nanger. Ali ani penda ni shaua juana kata kunjua aitu sindelela mimi ho nuwewe uji mai wasalibi kigoma Mbote ONG Avenir pour tous oezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha monto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi sikebele. Pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout grâce à la mère chaîne de la République démocratique du Congo, Capage Télévision. Ici, nous allons juste vous informer les actualités claires et limpides de vos artistes de la République démocratique du Congo. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans notre plateau, nous allons recevoir une étoile montante de la musique congolaise.
Lui, il évolue auprès de Fabregas Maestro, qui est figure emblématique de la musique congolaise. Un jeune artiste au nom de Phrasologie. L'artiste Fabregas lui a donné un projet, ça s'intitule Trilogie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est la bienvenue dans cette émission. Mais avant de présenter cet artiste, parce que nous allons s'échanger entre nous, donc soyez scotchés, connectés à nous suivre de partout. Et puis je dirais merci à ma Dream Team qui vont travailler au four et au moulin pour réaliser cette émission. Voilà, avant de commencer cette émission, nous allons suivre quelques spots de nos très chers partenaires et puis nous allons revenir pour continuité avec notre cher artiste. soki nalati na bibi oromunia na miso ya bato bakumisanga soki napesi bango te mokongo bakomi kosasanga na nzela licho talanga na miso na yoka elengi suka ya molongo fungola elongi marke ya koseka fololo ya kansia mama mama bongo Yves Katanabo mama mama bongo Chico foto pesanga na pasola na susi na motemanga na yebisa paninga nyoso Fisho Wanga ndenge oboyanga mami nakoma kota na yo na nzela La loi de la beauté kamikaze Yasami kamikaze foto pesanga abasola na susi na motema splenda alijabir na kufa nanga keboyanga tandimbala natonga futur nanga na bapromese na yo moyako bouge eza te bolingo nekanga vi nanga notage souviens-toi de moi na bien fait moko nasala e otalise mabe bolamu nyonso bosani kongolaka kanga eya mayebisanga na bomwana rene kowa mpona mwasi te ayebisanga mpe lisusu dekarte kowa mpona mbongo te oma nzambe apesanga te motema ya kolinga ya mingi enzombo esalama mpona biso te bato ya boyini. Et voilà donc c'était nos très chers partenaires. Et puis avant de commencer cette émission avec Phrasologie, au nom de Capache Télévision, nous allons rendre une minute de silence pour rendre hommage à nos très chères mamans, à nos très chers frères et sœurs qui sont à Goma. J'espère que Phrasologie te rendra ta hommage à Mouki et Kaka. Oui, oui. Merci beaucoup donc Phrasologie.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Cy Lugonda, bonjour Nabatouba Nelson Bapalin, bonjour na Maestro Fabro, ici Kazali, papa na Jay-Z, Père Double, na PC Mbote, na site, na cadre Kitoko Boya Kapachi TV, donc Mbote na. Ça fait très longtemps. Hein? Non, je suis là. Ah, trilogie toujours. Oui, trilogie toujours, j'ai en train de bosser. Bosser. Oui. Beaucoup de combien de pourcents pour na... En fait, j'ai 9 titres là. On a 9 titres, mais na Bim c'est là-bas, on en 3. Ok. On a déjà 3 dans Bim c'est là-bas. Et le 29 juin, on a un titre Moko Fourmi. Dédié à Gauthier Bell, le roi d'Angleterre, il y a à Londres. Donc le 29 on a un titre Moko Rumba moi R&B, na yembi on penga morote na yembi on na Shell d'Angoma. Tout ça les pénama fits. Et puis il y a un animateur, mais pour na yemba na bora na binaka. Ce que yo senga qui peut moi voir moi ba chéri kota. Et na sali on a Shell d'Angoma na PC Mbote Sikazali. Ok, bah téléspectateurs, Bola Nebiso et Belé, je crois affectueusement, nous allons dédier notre émission à celui qu'on appelle le Zéis d'Ibalaran. Je crois il est scotché, connecté à suivre cette émission. Naïbi que à Messana toujours Kolanda Kapachi Télévision, c'est très important. Merci à vous. Bateau Bota la biso siko. Parce que yo zali villageois. En même temps, peu sous boursier. Oui. Il y a Wanted, toi il y a village. Non, il y a Wanted. Il y a Wanted. C'est des Wanted, d'accord. Parce que yo linito banda roteni. Non, mais t'es libre. Tu es libre. Ce gros banda na Wanted. Nous sommes à Bissoti. Tu vas te sentir à l'aise, saute au bandi wapi. Non, nous sommes à l'aise. Ils aiment à Bissoti. Ok, nous allons commencer avec l'actualité d'abord. Pas de trilogie. Oui, tout la trilogie. Oui. Après, il y a Siko na village. Oui. Donc voilà, né dans l'Aubin à débit. C'est une étoile montante de la musique congolaise. Donc soutenir cet artiste, c'est très important. Tu as signé avec Wanted. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer Bisso contrat nayo entre phrasologie na Wanted et ça pour na dirait à combien de temps? Non, on dirait que tout est là. On est à ce qu'il y a palin. On est à papa nanga. Avec singa que coli, loko mo kola bo il faut avoir responsabilité na yo, faut ba peine ni ba fouter là ka. Mais le but est na comme on va nous refouter là et pas na biso eza pas na biso te non. Et pas na biso eza tout faut ba chelanga délai, ba chelanga mikoloté. Normalement siko, on est à boule. Tout solo là professionnellement. Oui, oui. Parce que c'est ta carrière aujourd'hui. Oui, oui. Non, c'est le moment déjà, il y a pour expliquer Bisso. Zala clair, limpide, Nabisso, Toyeba, dire à contrat wana, et puis, nakati ya contrat wana. Teto banano dire non, nous avons combien de temps? En fait, indéterminé. En fait, Makambo ngana osala, eza coûte mamba direct, eza que ngana za produit à Maestro Fabro, naza produit à Wanted Record. Donc ngai na osala musala bien, esika o na osala musinde na osala misana nga bien, esika na okende na okoma makambo na opesa en fait, c'est ça mais eza makamba ba direct. Si je comprends très bien, contrat na yo, na Wanted eza verbalement. Oui. Ah, OK. C'est tout ngane toyeba. OK. Toboyi parce que comme un lobby bonon, mon lettre moi bimi, mon candidat document moi bimi non, boyelo to senga qui a salaté. Et puis aujourd'hui, ne makamoy kendele, ezo kende dans le banc ou bien ba quoi comment ils allaient? Non makamoy kende bien. Ouais, makamoy kende bien. On a musicien na bino Villanova, animateur na bino, Léo naza boursier, nazo préparer les bino, naza studio, nazo préparer les bino déjà des titres, les titres encore. Et c'est ça. Par rapport, il y a des chansons où il y a la prédisponible Kalamingité. Oui. Tous on a date. Le 29 déjà juin, on a c'est notre titre encore Fourmi. Après, on a c'est la bino Soussou. On a moi monsieur Roland Nabi, c'est notre qu'on a ok, nous musique on a aussi qu'on a victoire. La victoire. On est à ce qu'on intro. Intro. Ouais. Oui, c'est ça. Si quoi, on a quatre Fourmi. Kolobeli, bah Fourmi à Fourmi. To ezara métaphore mo oui, c'est ça. Ezara bon do lobby. En fait, ezara fourmi ezara na belé ezara na lobby fourmi parce que
makamna oloba ils ont intitulé que fana chana no fourmi. OK. Yango ça libongo. Donc je crois nos téléspectateurs sont scotchés connectés à nous suivre et puis affectueusement je salue Chancel Mbemba. Demi-dié. Moi je l'appelle le Zéis di Baloran. Parce que toi quand on fourmi wana et ça la bateau nyos ba mesana Rolanda capacité télévision. Nalela Gauthier nangai mobali avi nangai nalela bele nangai papa avi nangai Gauthier olongolanga na pasi okotisanga na lola osilisa ba pasi avi nangai mon Gauthier Fumi a te logé dans un coin de chambre et salon ne pense pas qu'aux la heureuse avivaka déjà na madusune mikie ah Gauthier mon Gauthier belé wana eza fourmi sikoyo na kati ya fourmi wana parce que au lobby aux 9 chansons des chansons promotionnelles les oya parce qu'on a banzembo et robimade et comment mina phrase to eza bandeko ya village nemba komeli ba aider yo étant que artiste parce qu'à la base vous êtes artiste ouais, on a animation tout vous êtes artiste ndenge net nzembo o ba komeli na ba ngate et ça qui ils a déjà en fait ngana on peut parler azwaka vraiment temps so na moni likambo na sali soki na moni to na yoki na ebini na osala même so na gina vient na ebisinga ka mais na commission likambo mais parler pena na tekelingate et puis na travail bon parler tekelingate zaka ba idée nanga et puis naza encadré mon ana papa na ma so fabro donc c'est ça ce que toke na victoire Obi victoire hein victoire ce que to kango bandiko bota la biso si batu ba komi kolinga téléphone ngole kankolo bo sala lisumu olali olamuko sambeli te jansi le boko na téléphone ah et comme là bato vas-y continue non nga phrase nako kende musika te nako suka na victoire Turo yo phrase nako kende musika te azana mangwele mutu akala Oza chanson dansante. Oh est-ce que tu obina? Ah ok. Ok. Courrier bébé zonga nanda ko tala match réel na Juve courrier. Donc en fait batu basé là dans nos trilogie zoya. OK. On a vraiment besoin ya koloba trop tenant le trop c'est pas plein bimi. Siko équipe OEZ ezali ko accompagner yo pour réaliser projet na yo ezanga ba villageois to ozui ba non en fait ngana za vraiment na groupe na ngana répéter na bango na yebi ke mikolo ya na bowando mona bango to bando lekana bana linga bando lekape na ngamona loba après to bando ya na vraiment na groupe na ngana répéter chaque lundi chaque jeudi maintenant na coulisses na répéter na 100.69 na mangembo na bandal donc on a répété coulisses wana de 10h ti ba 17h donc na gina na coulisses ko kanga ko sala cohésion ko yo kana no kitari fazo beta nini après c'est bon. Là, on a déjà samedi, on a vu qu'il y a déjà une mission, on a des musiciens, donc c'est ça. Ok. Tu as toujours un projet, il y a trilogie. Oui, oui. Ça fait combien de temps déjà au maestro Fabregas a passé au projet ou bandana et j'ai déjà combien de temps pour les préparatifs? Oui, il y a déjà 6 mois. 6 mois. Oui. Dans 6 mois, on a déjà réalisé 9 chansons. Na 6 mois en fait ngana za na ba nzembo déjà na za na déjà bomba sikoyo na 9 chansons na sala ki na ponis ko ko bima on a bim c'est là on a 3 mais on a pesa ba bombe ko bima na ngaka pour na ba Cinderella na za na ba ngana linga Cinderella Cinderella bilo ezebele kasi ninga na linga Cinderella na yebi que Maestro Joe Pazotala. Ah, Maestro Joe n'a pas si mbote, Flori Mignon Basket Total, Junior Sec et Grand Paris, Gauthier Bell et le roi d'Angleterre. Cinderella. C'est pour faire plaisir aussi à. Mimi Leoli Koda, Aliani Pendani Shaoua, Juana Kata Kunjua, Aitu Cinderella, Mimi Ho, Nuewe, Uji Mai, Wasalibi Kigoma, Anajina Yako, Cinderella, Mimi, Léoli Koda, Jansi,
aliani pendani shaua juana kata kunjua aitu Cinderella. Phrasologie, quel enthousiasme sortir dans sa voix qui n'a pas chez les autres. Vraiment félicitations. Dans le projet, notre trilogie, est-ce qu'il y aura la participation aussi de Fabregas? Oui, oui, c'est mon papa. Azawana déjà. Boye Manenze Moni. Banzim Beze Belé, hein. Pour 9 titres. M. Il y a Liboso Gozana Bimisi, M. Il y a 9 titres, M. Rouyawana. Papa pas au tchana kati donc ils ont un problème ti. À part papa, nani soit Rosa. Non pour le moment il y a on a sur na sali nzembo ko bima le 29 il y a Gauthier Belé na sali ngona Shell Dango ma chanteuse na biso na pesi mbote chanteuse moko qui porte changa pekaka et bikaka. Voix na yo wana de important. Shell Dazala pas nani. Il n'y a pas Gaz Fabulous. Oui, il y a un albit. Il y a des artistes. Il y a des jarpes, le roi featuring, il y a featuring, tout ça, quoi. C'est comme ça. Ok, nous allons avancer, chers téléspectateurs. C'est l'artiste Phrasologie. C'est un bon de village, villageois dans le sang. Je venais à Makila parce que jusque-là, je suis toujours là. Il y a bougé Nantes. Mais il peut pas bouger ndeni. Ko bouger en fait déjà ko bouger ça raisonnement mutune ozo raisonner. Ngani na za boy na za phrasologie. Quand on est na boire pas maître Fabro, yemo ka moni sous que face fa comme boxier. Parce que on il faut na ça na apprécier pourquoi. Si quoi question sur quand la même question tout ça la rétrospective mon qui. Et là oyo ils allaient ko bangisa bato. Eza parce que projet na yo na wanted eza verbal. Mais Fabregas yemoko ba projet o ya signaka na bato ils alla rédiger et yo siko ndeza verbal bodo ya bekam pezaka bon. Non en fait déjà ya on a le bâti il y a ko moto ya bo signer na o ya biso eza pe na ndenge monte jansi biso ça vraiment biso eza ndako na biso donc maman on ça na katanda kuna biso mais ndako wana peut faut appeler les intérêts lucratifs tant que comment siko na tanga katuku bianza eza ndenge eza pena munoko non na yebi déjà que na papa na ngeza là déjà bien déjà tout ça makambi ça là bien et qui ça la peka déjà bien donc ils a bien parce que ba partage na bino surtout na tango ekomaka na makambo ya rémunération mo boye na ba YouTube na ba production nyonso wana eza déjà calé to il faut makambo ne koma pour boye bandeni en salle. Non makambo wana tu eza déjà calé en fait na waza mwana mukit na za mukolo makambo tu na sala ngo en fait déjà na za boye na za na moto alandela nga mais Fabro ya za père na nga donc do sala makambo oyo to sali ngo boye on a vu que tina le big le 29 na bim sa titre o na zana bat besoin katwenga affiche d'annonce et bezo bimanango lala semaine oyo semaine wana Holanda déjà vraiment déjà affiche ils ont nango et déjà nga mona banda ba promotion ya ba TV na ba émission partout copé ça déjà idée déjà nzembo donc c'est ça l'album trilogie s'il faut dédier cet album ou dédier on a nani en fait non dédié on a ba mélomane tout balinga musique tout balinga ba bonne musique la bonne musique à bien donc yango on a dédié pas na bango nyonso. S'il faut sentir aussi la prémonition, qu'on sentir nini tant album moné ko bima makambo sala pour na yo oser la nini ya retour on est à nden. Non mais retour on est à la bien parce que na sala makambo na sala na makambo précédé na sala makambo teke po ya sala kinga na sala non na sala makambo zo uta na motema nanga o nzamba zo ebisanga na sala. Et donc, on a eu que Maramanzam est bien, donc va retomber dans le danger. Aux autres, la chanson est la chef-d'œuvre, tout ça, la chanson à succès et puis non, chanson qui a succès, tout le monde, on sait que succès, moi, des moyens, ça n'a pas succès. De toi-même, trilogie, au ligne, ça, la succès, tout est la chef-d'œuvre. Et ça, la succès, et ça, la éthique à la paix, la chef-d'œuvre. En fait, ce qui est bêtique à il faut se référer dans le. Donc, fait ça bien. Il y a 9 chansons pour Nayo, il y a la succès, il y a la chef d'œuvre. Non, expliquez. Il y a 9 chansons. Oui, expliquez parce qu'on a 9 chansons. On a 9 chansons, on a Rose Atana Bass. Parce que Yom a commis 9 chansons. Oui. Ah, Yom il y a un beat. Si na ba nyonso wana donc nyonso ya banzembo na wana eza banzembo succès eza banzembo kotika po na zo calculer ngo en fait yoka tous a 9 chansons yo moyebi ke na 9 chansons oyo ça restera une chanson impérissable inoubliable oza mnage ba tout so ba yoki yango
ah ils a passé long à battre na moto ah ezali aloka ba Cinderella Cinderella lobela nini Cinderella eza mamba bolingo na lela Cinderella na ngai donc c'était comme ça na yebi ke nzembo mukole bimana ko parce que tu as noté na ko expliquer ngo wana eza mamba bolingo et na nzembo mususu bébé soko zongiti na nzembo mususu wana kokolala ye atika keto na nzembo mususu wana ngai on a des chansons au Ponayo et tika la chef d'œuvre. Oui. Parce que la chanson a succès, ils ont succès après, mais tika li na on a ba chef d'œuvre. Yango on a goté belle na bim c'est la bango fourmi. Yango ils ont ba succès. Surtout y na ninga Villa Nova parce qu'on a Solefundi. Solefundi. Wana ce que ils ont nzembo bima na ninga Villa Nova. Na dédié yango pas ça pour des palaisie. Parce que ça la biso fait plaisir. Tellement les chansons à Villanova, Solefundi. Pourquoi Solefundi? En fait, Solefundi, ils ont la mouton dans la chanson dansante. Non, en fait, ils ont vraiment nzembo. En fait, il y a rumba. Non, ils ont vraiment rumba. Il y a un style, il y a un R&B. Et ils ont vraiment, ils ont une musique, il y a l'élo. Tu vois? Donc, il y a des diamants, ça peut des palaisie. Et bah c'est pela nanga ba yoka Solefundi zakaka mutu nazo yembela za saper alata ka foyer mukonza moshino donc ceux qui loka made sabana po made sabana wa maramna bango donc eza que ceux qui alati déjà ceux ka yesi ka ba faut ba sepela ba faut ba mona ke sapo de palisai omoni yango wana Solefundi pe yaki pe kana palin mère wala mba fumbo bimi solo ni nango fundi kitoko en fait yango ce que elati ce que sapo de palisai parce que so y a sur les fundaka, sur les balobaka. Donc c'est comme ça. Merci Phrasologie. Je crois que nous sommes toujours avec vous. Oui. Trilogie. Oui. Et Obima. Déjà des titres. Oui. Parce que chanson Oyo, Oche, Nakatia Villanova. Est-ce que nous avons 2 chansons, nous avons 9 chansons. Et cause à la théo dominer un village. Non, nyoso teza babilo na ngati. Ngai soki bilo na nga nyoso ata parce que force il y a Villanova. Parce que toi tu vas voler avec tes propres ailes. Oui. Parce que moni balance wana. Siko ndula lelo zo kipe wana te. Siko salelo omora bien. Biso tu baro chabiso na TV wana soki zelo ka bien. Ba baro sepela na. Tellement de sepela nango tout ça la moi rétrospectivement il y a eu parce que je rappelle à tout le monde lui il a commencé light music chez Fabregas Maestro. Il a été aussi recruté aussi dans village. Aujourd'hui nous sommes avec lui. Moi rétrospectif na baye batna ke na light music au bandara awa. Que succès biso awa parce que le projet continuité dans Mozali. C'est pour faire plaisir à celui qu'on appelle le Blaise Mobobo. Ouais, on a PCV dans Didier Douma, BBC Luka, maman na qui artiste, maman na Kenny Williams. Na bokele bangona no. Fabrika Zamboya kolinga chinoise nokita kobota Jackie. Ah motema ba congolais sanduka makambo ebele kolo nzambe atiko se envie finika motema na tolo ayeba kitina. Tolo Fabrika zena betela tolo. Bandana boya ba chéri na koma koboma mbongo soki na yoki mwa mposa na kendaka kuna na paka juma lokola papile wa lokolo fambila suka obeta miziki kasi misu na fabro Angele tala petio monini ni tala yenzoto pete santé ya salade ozalaka likamwa madesu c'est le passé azana mangwele Mutu akala. Ale bilora novelas. Batu batala ka novelas basalia webi Kamal mikoto na ba Kamal. So totala novelas to zali quoi. Biso tala te. Tala te ataka. Mikolo yo webi la diablesse a changé ce que longi. Hein? Ce qu'on est biso bo total ba piwi, total ba planète. Natala na miraculous. Biso ce que tu as bata novel. Moni novela c'est 4 séries donc so vendeli 4 séries na moyo kuna biba libandi des ati. Biso total novela sozali. L'Overman. On sera na ko wana tala ngo yo na mer to yo. Tenga wana na mer tenga wana ngamo pena.
Parce que vous êtes concentré sur la mer par rapport à la série. Eh, la série peut te apprendre rapidement comme la série. Là, moi, bimi on a payé na émission pe mer côté pe mer. Mais nini au côté de la mer. Moi bolingo te, moi bolingo za. Entre nous, on a vision parce que Camille était tout. On y ngate na bokolo bilo asika na yembelo bébé soko zongiti. Te yoka, o yemba bébé. Tout ça boy. Mère Azalit. Azali. Te mère ngana biso ngana za ngamoko. Bébé lumière na PC. Mère Azali. Maman Azali, ma mère a un ami qui est en Belgique na PC Mbote. Maman Bijou le physique. On a mère Moboti. Maman Moboti. Parce que y a moi na nena. Hein? Y a moi na na PC maman moi na Ngambote et si Kazali. Si Kazali. Mais au sco a moi beaucoup là-bas on pas Azali. En fait, ngai déjà awa na beta mosaba trilogie ma. Kasi toujours solo là. Yo de singo zamu tabolingo. Nazamu tabolingo. Utala novelas. Oui. Parce qu'on a limité des novelas ma motal oui ça m'a moboti. Non mais nazana camarade na mon ebsaki. Il pas moi si. Camarade. Te pesi mbote. Ah. Te pesi. Hazo makambo. Te pesi mbote. OK. Revenons à notre mouton phrasologie. Donc souvent na biso na biloko novelas. Biloko novelas. Biloko nyonso square que bim après après novelas kaka après novelas ne de sala qui est un album ciblette donc après cible notre sala album souté album et bimasco ne merci et na merci ne boka ba kanza mungu na longange boka koyoka e sonité talisa e pembe hein boka peut koyoka ngona exclusivité Kapashi télévision tout au Cameroun. Ouais mpaka non tu cas qui bosse be bamba belo ki banga bo meka fabrica c'est même bien fa okoka ale nana alie kwanga na mpese ko vo kapita wenze ba kanza bonguna ya longange koyoka yesonité ya talisa ye pembe so ni so ngelo bani talisa ye pembe mais comment les gars suka talisa ye pembe en fait babilo musu moi to dévoilons on a ba TV boeza te toza na plein studio to merci na merci kutu non na yembi kutu na boa kité non no kutu na do cité non na boa kité na yembi quand sur les fundi déjà ba balingi sur les fundi na yembi tsali kama ba dédicace après na oyende sko ko boa là-bas et na ri pe pa na boa déjà victoire na okene musika te na osuka na victoire. Tu connais tout ça, Boué? Tu as Chico dans village. Oui. Mais avant de dans le village, tellement tu as un projet trilogie. Oui. Et puis, bientôt, là, déjà, dans la Syriopé, au Komalora, Patrick Beckham. Ouais, biso zaba na papa, donc, biso tambola na mibioga papa. Ndenge papa rolobande to sala, donc. Beckham a frère nanga et puis papa pese sur books après c'est ngai Patrick Beckham na après ça gina tu as rien part il y a la ndenga binza et bomona gi lay di mettre déjà bimsela gi bino c'est les moments biso titre mususu ingrat ba consommango musique a bien beau consommango donc ça bongo ngape na oya. Parce que Ningo Yokabanzema Patrick Beckham, ça te fait comment? Non, mais on a plus moi. Et ça l'a bien. Moi, ni biso, tout ça, bateau, tu n'as pas mélodie. Sur le capena mélodie, sentir que il y a yazo nager. Parti ni c'est pelissa, on a banzema. Moto yo zoboma, ezakaka moto yo lobaki bolingwa libela et ça nga moi jar. Et ça le moi jar. Ça nga bien. Affectueusement Patrick Beckham on te salue. Donc Maxon Patrick Beckham. Donc il y a des villageois na biko ça lango bien. Il y a eu pe kala mingité bat bazela. Ne bino mo bolo ba rendez-vous na bafle. Mais il faut baser lango biso za bateau déjà. Tu peux se regarder maram na mboka parce que pour na ninte faut baser la peanga. Donc biso za muté ma bête. Moi, c'est Patrick Beckham a bimisa qui phrase par au bimisa, tu as rien parti par au bimisa. Donc la vie continue. Comment projet la trilogie? Trilogie. Orchestre, comment ça déjà? Et ça peut être trilogie. Trilogie, kaka. Parce que Elo Nini autobossé na trilogie où il faut aller ça battre les spectateurs. Non, mais la trilogie déjà, dans un studio, dans celle des titres. Donc des titres, on a celle de Rumba Moko, R&B Zobima le 29 juin, Aya Gauthier, Belle le roi d'Angleterre. Paul Kamoleta, Jenny Lema, architecte Aleka Bongo Baozela et na royé la bino sous victoire donc ne musika te na sous kana victoire on est sous intro na bino et Obima après ba tout bani ba contacter bureau pour na trilogie ba betika plus 243 89 26 26 852 ba tabanzembo ba tabade dédicace oya mais la 9 mois na roba que ça peut so katuku bienze non mais nazo en fait nazo na studio na yembela pe batu ndenge na yembeli pe Gauthier Bele o alingi pe na yembela ye na yembela ye batu ba yembela ba se bele ba jano bamba baza wana ba parce qu'on a kati ya projet wana
olandela mingi nini katuku bianza non en fait ceux qui ngana olandela non olandela l'art to art non ceux qui zaku pona l'art en défaut pour ngana olandela non art ngala ndule fa ngana na linga monduli na linga be na nduli wa cop nanga donc na se basera cop tu na nduli donc mbongo roya so sali musala bien OK na éviter ce modeste non ko ça donc ils ont la raison au sali musala après mbongo elandi ils ont numéro de téléphone pour na ba contact ils ont plus 243 89 26 26 852 papier de roi carte illimitée donc la PC Mboti. OK donc c'était les actualités de Trilogie le groupe Trilogie le projet Trilogie lui-même il est sur ses plateaux Phrasologie maintenant tout font la chant na o étalement vite fait parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes santé il y a village Zandeni santé village Ningani te village Ningani te so Ningani le ba maestro Ningana mais le wa maestro Ningani te village Ningani na ngote village za kaka ndenge zala OK yuza kata il y a village et c'est un peu de nous expliquer vite fait par rapport il y a moi nungu yomuni ebima pa matemi lingane ebima pa mate qu'est-ce qui se passe avant nga monona tuna yo non mais faut tout nanga parce que nga na ebina ngai ke toza bien mais so fabrica ça dans la poto azoya lala wa nga fana bimisa ni nanga yo ndo tout nanga ba question nga na na pona répondre yo mais c'est sûr ça nanda kusi ya ko pesa ça a internet za mikolo to za boy yango na un episode ke na yo to yemba so le fundi nga na ye a pona robeta masola Villa Nova na ye robeta masola projet nanga yango na episode ke na yembi so le fundi na yembelo so le fundi apparemment ne solo pe fundi oh mais so le fait funda en fait biso en fait déjà fundi bango te fundi banani non mais so le fundi ça peut de pas les na pesi mbote mais solo ngo pe ko funda pe ba misusu non mais ce que ils ont ndenge zo raisonner ils ont 40 ndenge pe muta raisonner muta na ndenge na vivre muta na ndenge na raisonner donc c'est ça OK toke musika te tellement linto za pragmatique toki ke ndeko na yo 3 jours l'avion du maître l'avion du boss à s'envoler sans mettre à Kouma à s'envoler à Longwe à quitter à Longwe 3 jours frère na biso abando sa misala officiellement abande osa misala ne kitoko na Villa Nova qu'est-ce qui s'est passé à Longwe wana na yebi kutu tenga na bika ando sa misala ne kitoko esika pake na yebi ka sala makamba bien pour za bosser a bosser bien na pesier ba courage ba bonne chance na c'est ça bosola na ta na WhatsApp tu ba ya on a bit ba bonne chance na ya da frère na biso so na bi da frère na biso c'est que problème est merveille Amado il y a on habillé pas à serre na biso à Monique à la chemin na ba bonne chance donc la vie continue et le but est que maestro aza papa donc maestro aza na ye ba musicien bazali donc la vie continue et bon Yama Dromer non Yama Dromer azali et zaka moi mbando ka mukie mais abazana ba bien siko bango nyonso neti merveille na 3 jours bango bazwaki mbando yango te sel balongwa to balongwa avant mbando non en fait yango na le besoin ndenge mutazo raisonner eza kutu ye meza mama mbando te za ke yo moko Monique follow mwana yo longwe maman a compliqué sur le bimi te so le fundi makambo eza na compliqué te mutu azana makambo eza mayeso fabrikas yemda sala ki biso peboy ceux qui yo Monique tano yo koki o ke sa makambo tu libre un conseil à tes frères ser na yo conseil na ngeza kaka ba bonne chance na bango ba sa musala bien pour baza ba villageois na ba villageoise loka za villageoise na villageois mako akei ba sa misala bien pour na sala ka on est à village ba bonne chance na parce que bon ba élève de nini bon ba élève to baza ba non là je sais pas ngai na pesa ka pe ba kombo te yo za nani ngai kutu pe ngana na besoin mamba ba kombo te ngana na besoin ba savourer en fait au gros appel na kombo mais ce kombo ana oyemba mabe obwaka mabe parce que kombo ana ya ida na tina ni parce que comme la pe ba msusu ba élève to baza ba nani ko ba oyemba pe mabe ba non mais moi je sais pas moi je suis c'est mama kamnanga na yebi ke ba tu faut bazela ngana yemba na bwaka na bina na sepela donc c'est ça. OK, merci Phrasologie d'avoir accepté notre invitation. Merci, je crois c'était officiellement ou expliquer na batu que merveille azali susouté 3 jours azali susouté parce que nenge yo tikalo tikali yo shomi
Ouais, Chomi n'a pas si mboté, toza ba rodal, toza wana toza ba petit nam somme ba koti ba sika baza wana donc Villanova eza nango en fait Villanova eza usine RYOKI ba ntsope ba oya ba sala ga boulot dans la vie continue. Trilogie siko nengeza bon so sali que continuité ya makamno fo bima est-ce que okende pe poto pona concert. Oh menga na ngai poto nanu poto fona mona ke poto tene ngai fona ke poto. Pour na nintenga za villageois bongo nga na beta na Villanova na boire na ville mais c'est projet bimino Québec à poto neni projet bimo ke poto to kende poto mais projet poto pour une première non mais le but est que poto za fin du monde te pour okufa pour que no poto te mais c'est tanga mako kendo kende kaka. Merci Phrasologie, je crois bato bota la yo okolobela bango nini ndeka to lobaka moi liloba lioko yasuka pona ba mélomane ya bonne musique ba fanatique il y a Villanova et puis na yomoko bateau bazali pour soutenir trilogie. Ba soutenir trilogie basé belé, bo soutenir ngai, bo soutenir pe Villanova car ndenge ezalaka et bateau basé belé ba Babylon au gaz na gaz, architecte Alain Kabongo, carte illimitée Papi Leroy, Didier Douma, Nick Cheta na Bosanité, Nuptia Oba, Jolie et Bossila, Rebecca Kigoma maman na Neymar, ba ngo pena bazo soutenir ngai, Flori Mignon Pazawana, Jires Peugeot, baza vraiment belé ba soutenir ngai, na pesi vie na ngai na musika Lopez et Sambi Kosi na Yuda vie na ngatika ngai te. Et bato basé belé Gauthier Belé le roi d'Angleterre na Bosanité et Sikazali. Numéro déjà contact yango na pesa ki bo contacter bata banzembo bata ba dédicace aux na studio na Maître Fabro azana poto semaine au banda oyo azoya poto si ça ba boulot na biso merci le 29 oyo na zo pesa bino titre moko ya fourmi ya Gauthier Belé le roi d'Angleterre numéro ezaka plus 243 89 26 26 852 beaucoup mille phrases na WhatsApp bureau tout carré donc c'est ça. Merci Phrasologie et puis moi je dirais merci à tout le monde. Merci à ma Dream Team, mon équipe qui m'a accompagné. Ils ont travaillé au four et au moulin pour réaliser cette émission. Merci à Cynthia Kapashi, toi-même tu sais. Cynthia Kapashi, Maman Ndika. Toi-même tu sais, Maman Ndika. Et puis abonnez-vous massivement dans notre chaîne Kapashi Télévision, c'est très important. Et puis affectueusement, je salue Rams et Agaya, le géant garçon de Paris. Et puis pourquoi pas à celui qu'on appelle Didier Moussoumar, le padre, GM Image, Nickel Moussoumar, on est ensemble, la famille est sacrée. Restez branchés, connectés sur le programme de Kapash Télévision, c'est très important. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832 +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basé à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autres villes vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem et l'aéroport Charleroi.
Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Capage TV. Capage TV.